bana kine bana kisasa bana Equateur Mambenga bana kini Malebo lelo na ye kozongela Jean-Pierre Mbemba Gombo. Jean-Pierre Mbemba Gombo nazolakisa tango azalaki na MLC, tango azwaki Equateur. Ata vision moko Jean-Pierre Mbemba alakisaki na Equateur ezalaki te apart copier. Ayaki lokola kanda moko boye ya Zairwa moko aye ko se venger. Vision moko ezalaki te. Biloba loba oyo penza soki Jean-Pierre azalaki mutu ya malamu pona RDC alakisa vision ya malamu, ifale ban Equateur bamona yango. Jean-Pierre Mbemba akonzi Equateur ava akota na 1+4 eloko moko ya malonga alakisa na Equateur te. Au contraire kobonja bandako ya Maréchal Mobutu panzi nyonso azoluka ba diamant na ba olo. Famille Mobutu ezoyoka pe yebi. Toko kundula nyonso awa. Makambo kobomba ezate. Jean-Pierre Mbemba Gombo mutu azosolola na yo, mutu azokoloba awa aza mutu ayebi yo. Na opesa pièce contre pièce. Jean-Pierre Mbemba koko na yo azaka na Portugal. Ya oyo abodi tata na yo. Jean-Pierre Mbemba Gombo mama na yo aza Brazzavilloise. Soki na kosi patriote moko aza na mouvement babengi soki CNS. Na ibito so aza na poto alobaka lingala moko ya bakanza penza c'est un équatorien. Et si a beta audio alobi Mbemba mama na yo aza Brazzavilloise, papa na yo aza portugais. Mbala moko tozwa siko nga na ngina bakisa pourquoi eza ya solo mama na yo aza Brazzavilloise, papa na yo aza portugais. Jean-Pierre Mbemba Gombo na Brazzaville na année 1998. Na 98 nazaki na Brazzaville. Kuna na Brazza il y avait des officiers ex-phase au bazé ko sala na DSP na tango ya Maréchal Mobutu. Bakimelaki na Brazzaville. Na kotanga bakombo pièce contre pièce pona la kisake nazolo ba oyo eza kolokota te. Kuna il y avait 3 officiers. Oyo bazaki na groupe o babengaki Drago oyo salisaki son excellence Sassou Nguesso Ochombe, papa Ochombe. Basalisaki ye ko renverser pouvoir ya Lisuba. Les 3 officiers là sont Mbiato, Kostandima, na Dani. De bazaki na groupe babengi Dragon. Dragon wana oyo azaki chargé ya opération ezalaki Kostandima. Oyo akomi lieutenant général lelo. Mbiato renseignement. Dani wakomi général de brigade. Oyo azaki na Goma awa soki bakondane kuna soki asali nini na ebite soki akimi bitomba. Azalaki chargé d'administration. Zomona, les 3 officiers, tous étaient des colonels. Bazaki na mosusu, capitaine Bosenge, azaki kati na bango me alongwaki, c'est Mongo. Capitaine Bosenge. Alongwe na Drago asali Bifalo. Bifalo wana yepe ezaki na bailema oyo bazokukisa compagnie. Yepe akomi leader na Bifalo na yoana. Na yuko laksa pe mutu na mutu bino oze kolala kotoyo, Capitaine Bosengo oze kolala kotoyo. Capitaine Bosengo ndako na yo ezalaki na nzela okende na mausolée ya Maria Ngobi. Mais les 3 officiers wana bazaki na pavillon moko kitoko ngambo ya Méridien, hôtel Méridien kuna na ville, na centre ville ya Brazzaville. Est-ce que nakosi? Zomo nazo pesa pièce contre pièce. Jean-Pierre Mbemba Gombo ozaki na cousin na yo oyo aza familier na ya mama na yo Brazzavilloise ikuna na Brazzaville azeki kosala na ministère des Affaires étrangères et pas ya ministre ancien ministre Rodolphe Adada. Yende azeki ko recruter ba ex-phase na Brazzaville azokutinela yo na Equateur. Babengisa biso tokendaki na nganda babengi apa njo kwetu. Ozolanda nazopesa pièce contre pièce. Pe ba ex-phase nyoso ya kala bakoyoka likambo ba maître oyo ayebi. Menga za ex-phase te.
Donc tokei kuna epai ya cousin ya Jean-Pierre Bemba bozo kosolola makambo tu lisika wana nayeba ke oza na baparente na Brazzaville yo Jean-Pierre Bemba kombo en bref Bemba oza portugais mama no aza Brazzavilloise oyebi makambo nazoloba na betelo nano mwa historique wana po comprendre que Bemba na yebi yo très bien et tous les officiers wana bayo bakoyoka audio bayebi ke maître oyo ayebi biso historien assemble tomela assemble obosani na centre ville na Brazzaville Bemba Gombo Jean-Pierre obimi na Équateur obonji opanzi Équateur eloko moko ya malongo osali te na Équateur parce que yo ndo ozalaki lokola président kuna président MLC nde aza lokola président ya république ya Équateur osali na yo eloko moko te opanzi Équateur vision moko te par banditisme na brutalité oyo koma vice président ya république oyibi eloko ya malonga mpenza osali na mboka ezali te ntango ozalaki vice président ya république mpe nayoki finance ya mboka ezalaki na kote na yo na kota na yo oye kosomba bamashete osali commande na baizine ya Kinshasa Jean-Pierre Bemba Gombo basalisa yo bamashete ebele opanzi bamashete okaboli bamashete na Kisasa mbubi ba 24 kobine avant okangama bamashete wana misio nango kopapa baswahili yo Jean-Pierre Bemba Gombo na chaque ndako na Kinshasa soki bomoni mashete bakomi tramotina nani mutu asalisaki yango Jean-Pierre Bemba Gombo Jean-Pierre wa Bemba tramotina wana yo ndo yaki nango yo ndo kabelaki yango eza ya molai boye ekoma nango tramotina ya kopapa kaka baswahili nde vision ya Jean-Pierre Bemba wana omona maele mabe oyo génocide esalemaki na Rwanda Jean-Pierre Bemba nde abandaki yango na Kinshasa wana dossier mosusu oyo il faut président ya CPI azwa lisusu Jean-Pierre Bemba bazongisa ye kuna c'est un élément dangereux ozonga lisusu na CPI nde place na bamashete wana osombaki na capitale oyo lelo mama Marthe Kasalu mama ya président Félix Tshilombo Antoine a lancé message babuma baswahili nyonso kobanda Katanga Kisangani Manyema Kivu Sud Kivu na Kivu babuma bango nyonso baza Barwandais mama ya chef de l'état peto yebi nde gouvernement oyo ezali mama Kasalu nde azaka président ya mboka so olingi ozwa poste vokende kobeta mabolongo liboso ya mama Marthe asambeli mpo na yo mana moko abengi mwana na ye tia yo kuna na mosala bo uzwi sikoyo omoni mariage entre Félix Tshilombo na mama Marthe Kasalu na Jean-Pierre Bemba wa Gombo po baactive lisusu bamashete na bango wana basombaki ebanda kobuma baswahili et de 16 ans na 4 langues Lingala, Swahili, Kikongo na Chiluba oyo komi kopanza mboka etribalize mboka ndenge mboka ekufi penze ekufi Bemba wa Gombo okei CPI tango okei CPI tosambeli tolobi mbo nzambe nyonso ezalaka ya mabe me sunga Bemba wana longwa na bloko nzambe ayoki losambo Bemba osala nini ozongi toyebisi bana mboka nyonso bokende koyamba prisonnier wana peut-être nzambe kuna si akitisi ye 10 ans eza mokete Bemba ozongi na mboka komi kimia tolobi Bemba abongwani nzoka Bemba ata ozwi nzete otie na mai ekobaluka ngando te Bemba azaka bandi kaka yoka subu zobo bandi kosala toyebi te oyo koma ministre ya défense tango ko ministre ya défense olibere ata village moko te ata aveni moko te olibere yango te yo Bemba mutu na yo Félix Tshisekedi Tshilombo pomba lokola yo alobi Bemba mangungu ya pamba Bemba lukutana ye akosala eloko nzoka esi alembaki yo abwakisi yo emilio ati yo na transport Bemba okota na bureau na ministère ya transport Bemba osalaka no musala te oyebi oza na idée moko te transport esalemaka boye ndenge nini oyebi na RDC toza na problème bokozwa cordonnier botie na santé ministre ya santé bazui charpentier ministre ya agriculture bazui menuisier akomi na défense
bakozwa mécanicien mbala moko akei na justice nde systeme eza na mboka RDC. Bana mboka, bana Kine, bana Equateur, bana sa Congo Central, bana Kisangani, Boyoma, Singamwambe, bana Bandundu. Bati po bazui pouvoir, bazui koloba, les peuples d'abord. Babeti 37 na opposition. 37 na opposition, bazolo babangonde bako changer mboka, état de droit, boye, Papa Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, akufi akei. Mwana na ye aikozwa pouvoir, webi bakata, ba Jackie Chan ndenge azwaki pouvoir, webi yango, il a été nommé. Webi mbino nyoso histoire su boko ya kobomba te, Denge mwana mboka Madidi, Fayulu azalaki président de la République, nyoso boyebi, Tshisekedi aikozwa pouvoir. Atwakanisi oke IDPS eza parti ya kala yango nde eza na buku vision nyonso tusanzoka ziko nde RDC ki kukunda masikoyo. Bana mboka seta yango oyo bazana ngwende bazana pouvoir. Bazo kanisa lokola lelo na ane 2025 oyo nde siko bakoti na pouvoir. Bazongisi biso sima na ba distraction na bango. O bazaye koloba kala, o Joseph Kabila Kabange Rwandais. IDPS nde bambaye makambo wana. Yende bambaye nationalité wana. Tango apesi bango pouvoir, bango moko baluba IDPS, oh Nzambe, Kabila oza Congolais, oza mwana malamu, Nzambe apambola yo, tous. Siko na ngonga oyo, tango bazoko bengi sayi na gouvernement ya bango ya Union Sacrée, aboyi na ye, babalusi ye lisusu akomi lisusu Rwanda. Na biso nyonso oyo, tozo ko s'opposer contre bango, biso nyonso za ba Rwanda. Mais tango zo bana Kine, bana Equateur. Oyebi miziki na masanga esala bino boko ma district. Rwanda wana balobaka soko komi na Rwanda okansoza na poto. Botu na nano miyibi oyo. Nani ba distraction na bazoti ya bino na kati. Depuis ke bazana na ngwende awa to tala na bilili ba video ezoko leka. Tango mbule ezoko beta na Kishasa ezoko noka. Tomona ba famille mususu bazo mata likolo ya manzanza. Ba caniveau nyoso eza bouché nyoso. Bazo ko kata ko salisa ba caniveau te. Mais bazo bimisa ba 5 millions de dollars, ba 4 millions pona ko boma journaliste pero Loara pona ko kanga ba révolutionnaire bananga ba Bertrand Bisimwa bato bazo salisa penza peuple congolais po elongo na dictature oyo balinga ba changer constitution po ba vanda na ngwende libela na libela. Yo Muswahili kanga munoko, yo Mungala kanga munoko, yo Mukongo kanga munoko. Boye bien, soki yo nano baboteli yo lupango tuna bao bazobotola bango mapango na Kinshasa. Donc système ya baluba yango. Na kala bazaki na justice bango nyoso ba avocat banini bani yango zo komona okay ko lukanda ko kufutela il faut tout batu na eske ozai ko nini papa so lobi oza muluba lobi ndako bazwaki yango kala batu azoboya baluba parce que akomema yo na parquet kuna kokuta kalonji ya za mutombo justice baluki omoni ka lupango na yo ekei pourtant azaki na locataire mais suka ko botola yo lupango siko lelo bakomi na pouvoir makambo zoleka na mboka bozo monango. Bazwami kuna bakendaki na poto ba diaspora nyoso wana bazongi na mboka ata zaki na musala moko kuna na poto te azongi bakomi na ba PDG bani donc bazo sakana bazo sasa mbongo ya mboka bazo koyiba tala meme ministre Mutamba oya suki ebele wana denga matisaka pantalon lokola pantalon karateji ya Jackie Chan Priscilla na film ya La Frère du Dragon agunzi chemise na penza gunzi benza amadisi pantalon o penza brisili pantalon comme le karateji na basuki ebe botu na ye moko alobaki ni alobaki miyibi bazoko yiba azoka pe solo tulubi Mutamba kusalaka baje wana te Mutamba oza pied moko na kati pied moko zala na position no mono za mwana malamu okuko bongwana oko zongela penza Mutamba kala oto yibi
tika baje wana ya koma lokolo moko nakati lokolo mususu libanda mbala moko premier ministre ya mwasi aiko récupérer ya lobi eske solo bayoka kango oui solo bayoka kango pone uzobomba moyibi na moyibi bana mboka basloga ya MPR esi esila bolongwa na distraction bato baya kolongola bino na nzela na ngonga oyo toza na dictature na mboka tribalisme moyibi lukuta parce que projet de société ya IDPS eza lukuta toza na assassin génocidaire ya liboso comme na ye Jean-Pierre Bemba Gombo ya mibale eza mama Marthe Kasalu mama ya Félix Tshisekedi sikoyo na mutu ya lukuta oyo moyibi oyo aza na vision ata moko te oyo azai koteka ba pizza na poto Félix Tshilombo Antoine trio wana ezobebisa mboka botu na bango depuis que baza na pouvoir nini oyo batongi le président Joseph Kabila eko bonjango parce que bazoloba mabe bosiko malamu nini oyo bango basali apare koyiba apare kutribaliser mboka okomona na cabinet ya présidence Tumba Chimbuyi Chibangu Mulekelai Mukalai Chipaswa Chipaka Kakolongo ti nasuka pe bazo imposer bakombo wana na ba ministère na chaque cabinet na ba entreprise bazo imposer kaka bango wana soko boy luka mboka nayo sine bazo kolo bangaki ba changer constitution nanko alobi so muto ya ko boya aluka mboka donc na bango donc bazo komona ngo black siko nzambe pe ala kate ayeli biso AFC M23 AFC M23 eza ya nzambe ndatindi yango na lobi yango nanko muto akoyebisa bino ba rebelle muto aboy kotonga ba caniveau na Kinshasa bakobenga nani bato bazoyiba ba million bokobenga bango nani bato bazoko botola bandako ya bato bokobenga bango nani bato bazoko pesa communiquer bobuma ba Swahili bakobenga bango nani bato basombaki ba tramotina ya ko papa ba Swahili bokobenga bango banani ba rebelle te yombe boza rebelle te ke banayo bana mboka bafungula miso balingaki basala ba changer constitution Tshisekedi atika na pouvoir libela na libela ba imposer biso na ba slogan na bango ya lukuta wana o de pere de mere mama Marthe Kasalu yoza angolaise te mama Marthe Kasalu za angolaise eubima euta penza ebima na munoko ya Félix Tshilombo mama na za angolaise tolongwa na ba distraction wana tele auta koto tele auta koto yana ya lukuta wana eza distraction peuple congolais ngeba bilan na bino zani esi bosali nini na mutu ya mboka bozo désorienter peuple soki kura ezange epai eza Rwanda soki ba caniveau ebouché na capitale eza Rwanda auto uti kotala match ya RDC Léopard contre Soudan tala chaîne nationale RTNC flou na flou ezaki penza chaîne oyo son excellence Joseph Kabila tikaki yango ikomi boye bandeko ba congolais bino moko flou na flou batunzo zo mituna Félix ba 5 millions azo loba ebuma coordonnateur adjoint Bisimwa na Kone Nanga na journaliste international Pero Luara et 5 millions wana te iko 4 millions wana te iko bongisa télévision chaîne nationale te est-ce que iko bongisa ba caniveau ya Kinshasa te est-ce que iko tonga ba école te est-ce que ko somba ba robinet tie na ba quartier te ne kaka ko tinda ka mbongo bipai na bipai pona ko bomisa bana mboka nazo sukisa na likambo moko oyo euti ko salema na Doha na Qatar Félix Tshilombo alongwe na Kinshasa akei na Angola alongwe ka Angola akei ya kuzu abatami ye wana na Qatar akei kukutana na son excellence président Paul Kagame oyo alobaki bakukutana na Lola kuna zoe bisabino
président Paul Kagame aza munguna na ye akosola na ye na lola zoka ye moko azokende na kuzu donc akendaka na kuzu osala bakope na ye ya kuzu oyo bana mboka bayibaka te mais azobomisa bana mboka Félix Tshilombo azobomisa bana mboka nzambe alalaka te bapesi ye mikro alobi eza sekele nini yo président okoki kosolola kuna na Qatar oyo peuple congolais ayebi te totuna Félix kuna na Qatar nde na Doha nde komi lola epa nzambe azali nini bosololi ozoloba te ozobomisa mapinga ya mboka FARDC bino bakokumisaka kaka bino boza armée disciplinaire armée openza ya bambumbu raisonnement ondire so batiango na kalebasi batiango na mulangi bino bokanisaka te bozokufa kaka bontaba bozokufa bontaba oh armée disciplinaire botunaka oyo Félix Manyanga naye azokosala wana kende kosala bakoro na ye ya kuzu sikoyo ntango akoya beti makambo ya lukuta azokosela bato makambo mpo bino bokende kokufa na bitumba ya bozoba FARDC mboka eza kobeba mboka ebebi ezosenga libération totale. L'ennemi ya mboka, l'ennemi numéro 1 s'appelle Félix Tshilombo Antoine. Il faut alongwa nde mboka ekozala malamu soki alongwa ata na ere oyo. Donc Félix nde aza na clé ya kobongisa mboka soki alobi na démissionne mboka ezongi malamu soki a continue FARDC bokokufa oyo nyonso akoyoka audio oyo esunga ye bana mboka oyo eza sungonga te ya kosunire bapolitisien ya union sacré te komeka te bamesana komona peuple congolais eza bibwele na bango sikoyo nzambe atindi biso babopoza barévolutionnaire to lamuki na kombo tata Yesu Masiya poto lamsa peuple congolais na article 64 mutu na mutu ayeba ke oza responsable kukosunga mboka na yo to mettre pembeni contre mire tous les opportunistes les miyibi les voleurs les tribalistes ya gouvernement union sacré ya Félix Tshilombo Antoine na groupe na ya ba Jean-Pierre Bemba Gombo miyibi kine na Equateur otala okangata photo okolela ba soda FARDC toki babakiseli bino $500 bo soki eza ya solo $500 okozwa ngo ozana lupango okende okufa likolo ya $500 lia mbongo wana yeba kubatela mukuru tala mwana étudier abato atuni motuni mais lelo akufi on dirait papa na nani akolobela ngo droit de l'homme la voix de sans voix boza wapi bosa la plainte contre Jean-Pierre Bemba abomi étudiant to mone ngona bilili est-ce que solo étudiant akufi pourquoi Bemba abomi atuni motuni nani atinda kio okene kuna na campus ya Ipene kuna est-ce que kuna nde bureau na yo ya ministère ya transport ezali ANR musala na bino ka ukanga batu musala na bino zani ANR Agence nationale de renseignement mutu aza ministre ya transport amikuti na makambo ya kusensibiliser batu bakine na armée est-ce que na FARDC eza na batu te est-ce que ministère de la défense eza wana te po esala musala na po mutu ya transport aki un ancien rebelle batie na transport abaluki na transport akomi makambo ya recrutement mboka oyo eza penza poto nzambe sunga RDC anere musala na bino nini ministère de la défense toki pe munganga moko aza kuna yango mboka eza na problème okomona mutu aza mécanicien amikuti na ministère ya nani ya santé mutu aza na ye médecin akomi ministre ya défense mutu aza na ye vétérinaire baye kopesa ye ministère ya pêche élevage kutu wana pêche élevage te bakopesa ye ministère ya affaires étrangères vétérinaire akomi ministre ya affaires étrangères nde problème toza na yango na mboka mutu aza vendeur ya pizza akomata chef d'avenue te mbala moko akomi président ya république ata carrière moko eza te akomata mbila te peut-être omoni wa mbila ye ayebaka nyonso asonsitiraka facilement mais mbala moko na présidence yango mboka eza na problème bana Congo bana RDC bana Kinshasa bana Equateur Mambenga bolongwa na distraction
mutai la bino moni couleur eza vert, couleur eza bleu, toza besoin de distraction wana te. Ba congolais si balamuki, ba congolais ba koli na article 64. Makambo ya koyela biso ba distraction toza na nguna te, donc tozo loba Félix Tshilombo dégage selon le problème ya mboka. Soki ya solo azalaki mutu akobongisa mboka mbele na seta oyo tomoni yango, mais tomoni yango te, azo kobomisa kaka bana mboka. Nzambe apambola bino, Nzambe abatela bino, mutu akosa bino oh tele oyo dio soko yoke yango elamusi yo kimolimo na bonzoto. Kimolimo pe na bonzoto parce que tata Nzambe aza na kati ya audio oyo. Na kaboli mutu te nazo sangisa batu balamuka. Balongo na distraction ya régime oyo esali seta ezolakisa batu ke siko nde ekoti na pouvoir. Attention, wana eza distraction. Balongwa. Merci Nzambe apambola bino. Tumaini Bia Mungu Eli, le coordonnateur national ya mouvement article 64 MA 64. Watoto Kisangani Singa Mwambe, baboyomena baboyomesi bote, jambo yenu. Nakia kunipa habari tu mkombozi wa Kongo nanga na karibia kuingia Kisangani. Siku atafika Kisangani, hakuna mtu kubaki nyumbani. Ile siku si bote, baboyomena baboyomesi bote. Batoto wa quartier ya Plateau des Musiciens, Mangobo, Makiso, commune ya Kisangani, rive gauche, rive droite, si bote nabidi le siku tutoke, tumupoke, tumonese le fura, tumonese le mapenzi, juu ikonakia kutulibere kumukona au dictateur wa Tshisekedi. Inabidi si bote tutoke na bamandalala, bikwembe, tumupoke, tumonese le fura. Ni wakwetu, ni muyomba yetu, ni kaka yetu, ni wakwetu kabisa baboyomena baboyomezi byote. Inabidi tufurahi kumpokea kaka yetu, ni liberateur wa Kongo iko nataka aingie sasa Kisangani. Watoto ya Kisangani Singa Mwambe, baboyomena baboyomezi bote, jambo yenu. Nakia kunipa habari tu mkombozi wa Kongo nanga na karibia kuingia Kisangani. Siku atafika Kisangani, hakuna mtu kubaki nyumbani. Ile siku si bote, baboyomena baboyomesi bote. Batoto wa quartier ya Plateau des Musiciens, Mangobo, Makiso, commune ya Kisangani, rive gauche, rive droite, si bote nabidi le siku tutoke, tumupoke, tumonese le fura, tumonese le mapenzi, juu ikonakia kutulibere kumukona au dictateur wa Tshisekedi. Inabidi si bote tutoke na bamandalala, bikwembe, tumupoke, tumonese le fura. Ni wakwetu, ni muyomba yetu, ni kaka yetu, ni wakwetu kabisa baboyomena baboyomezi byote. Inabidi tufurahi kumpokea kaka yetu, ni liberateur wa Kongo iko nataka aingie sasa Kisangani. Watoto ya Kisangani Singa Mwambe, baboyomena baboyomezi bote, jambo yenu. Nakia kunipa habari tu mkombozi wa Kongo nanga na karibia kuingia Kisangani. Siku atafika Kisangani, hakuna mtu kubaki nyumbani. Ile siku si bote, baboyomena baboyomesi bote. Batoto wa quartier ya Plateau des Musiciens, Mangobo, Makiso, commune ya Kisangani, rive gauche, rive droite, si bote nabidi le siku tutoke, tumupoke, tumonese le fura, tumonese le mapenzi, juu ikonakia kutulibere kumukona au dictateur wa Tshisekedi. Inabidi si bote tutoke na bamandalala, bikwembe, tumupoke, tumonese le fura. Ni wakwetu, ni muyomba yetu, ni kaka yetu, ni wakwetu kabisa baboyomena baboyomezi byote. Inabidi tufurahi kumpokea kaka yetu, ni liberateur wa Kongo iko nataka aingie sasa Kisangani.